Mbote na bino bandeko eza wanga Margaret Kilumbu Shembo TV ezu please. Oyo toutaki kosala recette na biso ya ngai ya ndenge ya mboka ya ndenge bakasai bandeko na biso balambaka eza kitoko mingi pele bandeko bomeka recette ko sepela nango moko baki tamsu ya kotia ngai pe za nango ya kotia mosaka eza nango bien te o eza nango easy ezelo ko moko ya vite fait o kolonga neti ngai bona kolonga na fufukaka mbisi te eloko toko ka bilenge ezali meka mama kota meka o mekisa bana na papa okoyoka elengi. Il faut que modèle à kolamba eza différent, il faut que la kisaka différent ya kolamba soko yebi mususu pe soko za na recette ya ngai tinda ngo la kisangai tolamba totinda pe bande ko mususu beba kolamba biloko ya ekolo mususu nganga na biso to chaki na moto na bansi ngai wana to bimisaki ngo na bilanga la kisaki ndenge ezali na fresh bio ndenge otaki na bilanga sima to sokola ki ngo na mai to tiango na nzungu to chaki mai mingte na nzungu kaka mai na sokola ki ngo na bakisaki mai muke na tiango na nzungu na moto etoki na bimisi na tiango na libuka na tiango na liboka na tutiango na liboka na tuti tala monye beli na tiango na nzungu to chaki tomato to chaki ai to chaki nani vegeta muke na chaki na matungulu te soko lingi mama okoche matungulu pe na ko bakisa pilipili kolo to chaki tanto siko to chepe mafuta muke okikola mango soit na mafuta mbila soko lingi soit mafuta l'huile okola mbango siko yango tanto chaki yango na moto na babi posanga 10 minutes yango wana na pilipili yango eza likolo wana yango yango to eko balola bomoni mai ezate nganga yako tute bongaka mai mingi te kaka boyo kolia ngo kitoko bandeko na ngai kolia ngo kitoko yango to so balola yangi moto bomoni nganga na biso oko chapela mafuta mbile ma kitoko penza ba mama botala recette nous avons la recette atinda to kolamba ala kisiki na mboka na biso balamba kapenga ngai boye tamususu o eza ndenge ya bakasai tinda pe na bakongo pe balamba ka boye ba mongo pe balamba ngai ndenge na bango o gabonais o zairoise o batetela na bansiki balamba ngai ba mongo kaka eponga la jesena pondu ndi bazala spécialiste kuna awa to silisi to kozwa to yeba ndenge ya ko présenter biloko na biso akolia toto capo présentation est très important maman soko lambi eloko kobosa na présentation tintamona e bande ndenge obandaki mtupe amona ndenge esukaki botala nganga na biso na nzungu nganga na biso na nzungu ezata na maite na cheka mai mukie na chaki mai mukie ni na chaki we senga na ngulu mai te oki pe ko chama isoko lingi soupe soko zo net na bana oki ko chape mwa mai soko lingi me ko leksa mai wana te ko yango moderne ngwe bonga kabo bina mulumba na bwena muntu bilonda madoshemo na bona muntu bo sento na ko sala ngo Mado Stella étoile Fidafi na kata Paris vemde tondoko salango na interna Sele mkanya tutu mupini vemde tondoko salango après wana tozwa pilipili na suka tutie likola tokofina te po bana pe balingaka ngai neti bana nganda kwa balingaka ngai makasi omwendenge bimi mukenga ngai konda kanango Mchango na plateau awa to présenter yango wana easy simple. O boyo kolia tana pembeni na mwa Thomson na kotumba. Soso na makasi ya kotumba. Soso na pete ya kokalinga. Mwali kayabu pembeni epesaka nango gu mwanya makokalinga taba epesaka gu ni na biso ya ngai ya kotuta yango ezana mbisi te eloko te eza simple naturel. Yango wana banzi bomonya bambote na bino nyoso Nadine bola papi bola bambote na bino bonyo so soutenir nga ba malavina bambote na bino nga yango ya kolia na bija mama malavina bambote na papa Andre na bana
bambote na bino grâce à Kasando bazo soutenir nga bambote na bino Noela Kasanda na kati Amérique bambote na bino nga yango peut-être ce en Amérique mais kango ko kango elengi mais kango ko kelengi tu penses ngo muke boko yango ko kelengi OK recette na biso lelo to la lisango omoni yango OK bye oyo volume D suite boko to boko mona pe il faut que tala ka ba volume akolanda okolamba eloko no kitoko eza totali volume D otali 1 totali D to ko ba kolamba ngote il faut kolanda volume nyonso OK bye